bato nyonso bazolanda la personnalité TV baolinga bayeba ndeni histoire d'amour na bino ebandaki. Tokutanaka tozafonaka aveni moko tokutanaka na toi nazalaki do petit na ya aveni nga nazali cousin ya Monzali nga za petite sœur ya Monzali tokutaka na aveni nde ndokola ndomona nga tia sepela na nga nde naye kokoma na ndako na ye dolando sepela ne midi azalaki ata aza na mbongo donc so moto ayo olelele ka fa pesa ata boala yango bino eloko boala yango na ndako donc etikali ka moke donc obimisa apesi mo bino bofani nzala mosusu na baseke toyaki na Peugeot ala mosusu soki voiture eza mpane afufe bofana nzala ki abongisa voiture na donc eloko na ndo osepela nte yango wana karater na bien po azalaki mobali moko abien donc ando kokosa babesoin na nga nyonso aosalisa famille na nga atangisa baleki na nga donc ando osepelani mpena kuna napesi ka bato basepele na papa basoutenir mama mpo ayeba kose défendre ndenge otangisa biso na ndenge ya mwa makambo moko ya mike mpo kala mingi te mpe baoteka lopango. Bonjour, bonsoir, abonné nyonso à Personnalité TV. Quand on a bino TV eza bilili, TV eza radio te. Doli akambi à travers émission na to kundela bango lelo na ko kundela bino mwasa lokuli. Bomoninga wana na wuti ko luka esika oyo mama lokuli abanda ko futela balobi nanga azate kaka na recherche na nga ko zo information la source bomoninga siko na komi na lupango oyo ba pesenga adresse que mama lokuli azovanda awa boza toujours connecté à Personnalité TV bolanda elongo nanga ndenge to ko découvrir mama soki abala to abala te to abaksi bana sima papa lokuli to abaksi te to vini nazo mener après liwa mobile na ye mama Doris Lema la personnalité toujours pile bango fumu na gaz tozolanda moninga déjà naza okota nkatsa lopango oyo bayebisinga que mama lokuli abakome ovanda doli akambi na travers émission to kundola bango azokunda bino mama lokuli wana tokuti pe déjà vandi. Bonjour mama. Balandi nyonso to kundola bango basengaki na kundola bango lelo mama lokuli bayeba est-ce que après liwa papa lokuli ozo vivre ndenge nini ozo continuer ko vivre vie na ndenge nini obali te to eza ndenge nini yango ndangi to beta liso na yo soko opesanga place na vanda poto sala émission. Wala momoni mama lokula bimisenga kiti apesinga accès ayambanga na yebi déjà aimé mangani la millionnaire kuna Londres azolanda biso boza toujours connecté na la Personnalité TV RDC artiste pe azolanda biso parce que yende asenga ki vraiment mama lokuli nazo pesa mama lokuli merci pour na kiti opesinga. Bonjour maman. Bonjour. Donc, on s'est présenté dans l'union sur la Personnalité TV au bazo dans partout dans le monde. Baye bayo zanani parce que quand on a maman le plus mais yo moro de soro lobby et baroye ba vraiment bien. Comme bolanga yi maman Geneviève et bongo. Nazali via papa le plus. Donc alobi comme on est maman Geneviève parce que nga pena ndobe nga maman lokuli parce que na be kombote comme on est maman Geneviève et bongo maman Geneviève et bongo to limito zo vraiment ba vrai histoire à papa lokuli parce que yonde oza lokola livre o vraiment histoire à papa lokuli o to ko zo ya vrai ezande et pas na maman Geneviève beaucoup tana papa lokuli ndenge nini batu nyonso bazolanda la Personnalité TV ba onga bayeba ndeni histoire d'amour na bino bandaki. Tokutanaka tozafonaka aveni moko tokutanaka na toi nazalaki do petit na ya aveni nga nazali cousin ya Monzali nga za petite sœur ya Monzali tokutaka na aveni nde ndokola ndomona nga tia sepela na nga nde naye kokoma na ndako na ye obanda okola wana opesi biso information mo eza flou obanda okola mona mpe bato ebele siko na aveni siko obanda okola et là, on y est ça qui va que papa le coulier s'intéresse parce que les gens filles peuvent venir baser qui est belle. Ah donc c'est bien un caractère d'angai, elle en a quoi c'est une fille moins calme, on est pas tanga, donc c'est pas un caractère d'angai. Ah colingon a classe né. Ah colingon là c'est un diplôme. On a eu des diplômes de colingon.
Balandion sur la personnalité TV qui est maman Geneviève Alobi banda ovanda avenue au quartier. Avenue mon qu'on a papa Lukuli, de papa Lukuli a sepelé ne reçu diplôme de papa Lukuli à Ekolinga. Est-ce que tu es maman Geneviève de bosaki na papa Lukuli, caractère à papa Lukuli za qui m'a cassé parce que tout le monde que papa Lukuli lo ba penzate. Bino ba boza ko vivre ndeni. Caractère za ma casse. Mais tu as quand la compréhension so mbala matio kiti. Caractère za ma casse. Ando api mutalo ba mingi te mais asilika mingi. Maman Geneviève, yondo vande na papa Lukuli, to yinto yeba. Elo nini tombo na papa Lukuli, on doit s'appeler pas papa Lukuli. Fongo la biso va monter mana to kundula ba on va to kundula penza place wana. De l'endroit s'appeler mi dia zalaki ataza na mbongo. Do so mutayo lelele ka fa pisa. Ta bo ala ngubilo wa lo ngombo ala ngona na ndako. Do tikali ka muke do ko bimisa, apeso mo abinu bo fani nzala. Emsu na va se être avec na Peugeot là emsu ceux qui a voiture en panne a faut faire beau faire l'anzala qui a bon sa voiture de l'eau dans c'est plainté en mbisi bazabakana o ki maman Lukuli le bébé dans c'est plainté parce que papa Lukuli c'est que maman Geneviève dans c'est plainté que papa Kaba ando Kaba na non c'est plainté nga mais ya ta tika na tika c'est la 2000 moi Kaba na mtu 5 c'est moi tika na 5 emsu 5 bo mbona za kina nsona Kaba siko caractère siko dans c'est plainté au caractère ni a bien au bandon c'est pas papa Lukuli et là vraiment ils qui va il y a bien pensé son moins kabi ba nanga fa le ko vraiment e betanga caractère na bien pour ça qui mbali moko bien donc ando ko ça ba besoin na nyos a ça sa famille nanga tant ça balé ki nanga donc dans non c'est bien bien ma Geneviève to uti ko lukayo na kuna na commune ya Kinshasa place au bandé ko futela parce que aux émissions ba bingo to kundola bango tellement za na posa kundola na uti ti kuna commune Kinshasa to kutiote ba pesi biso adresse to nto ba a place ozo vanda eza place ozo futela to ezandeni yo moko ndo ebisa na batu nyonso bazolanda biso partout dans le monde a place dans futela eza le point ya famille donc futela na ko ka suto futela bana o futanda ko futela bana classe yo na mona ki na ko kate na mona ki na zonga na le point na biso famille des personnes à zongi à dolpon en famille ba oteka donc et comme toublé ngana mutu yana singa rakimia nzambi da ma nzambi ka likolo nanga na ki kolobi ke ozongi na lopanga famille place banda futela ozo koka souté parce que banda ba classe bana ba kolia ezotia un peu charge lopanga po zongi bazolinga bateka message nyo lancé na bato nyonso balinga ki papa Lukuli ba o ba ozamite mama pona kosunga veuve ya mwasi veuve ya papa Lukuli message na lancé et pas ba fanatique na waza mutema mawa akoiko sunga ngai na pe na bato moko ba o ba ida ngai mais mtu ali ngata ba kompola monti na lancé message waza la akowe dengai mwambonga garantie nda kuma do possibilité ne kaka ma Geneviève est-ce que koko yebisa biso ba dernier moment ya papa Lukuli ezali ndeni parce que ba rumeur ebimaka so muta kufi bato bepe batika na ba idée na bango que ba rumeur ndenge bango ayokela mais vérité sur les autres mais pas non maman Geneviève olo ba devant la caméra que mobali nanga akufela na boye lonye memaki papa Lukuli na liwa de bandaka ba malaria cause ba traitement na quartier simba teti do ki hôpital amunene ba mona ki ana problème ba rein avec na problème ba rein de nimti bomaki on peut expliquer vraiment bien bani na malaria ba rein et puis siko ba rein on déjà comme mais na liwa ba rein nimti ya comme mais na liwa to poto ko teti ba dialyse wana ba nini donc bongo ezalaki na opinda ba no traité pe na campus kuna musu ba rumeur ebimaki balobio papa zali na mbasu na lokolo na ebite yondo za na près peme na ngando ebisa anke zaki mbasu te to ezali ndeni te mbasu abela pe mbasu mais mbasu esila ka ebeli mbasu esili to no fa na plan ba famille to longo to ke to mo futela na lemba mbasu esila mbasu après des 3 ans de ayako kufa mbasu esila ka na déjà mbasu ba traiter bien na passer na biso esila ka ma Geneviève boboti combien des enfants na papa Lukuli bana on peut se baser est-ce que tu rose bango awa ba tunyo so wata
Wa mibali bana bazali to bana 4 hein. Des garçons et des filles. On ata moko azate nde toza en pleine émission ata moko azate aloba ata liloba to mona ba fana papa lokuli basenga na ba mona pe mwana ata moko ya papa lokuli parce que zato kundola bango ba mona pe papa kala et ça d'ailleurs combien des années to beta bale yoana aya koloba Nathalie papa wana bomoni nalobaki na tokundola bango na esabino TV eza bilili TV eza radio te bomoni mama Geneviève a présenté biso mwana papa lokuli ya suka. Bonjour yaya. Bonjour. Kombo na onani? Mongli. Mongli ozotanga? Oza na classe ni? 4e. Olobana bafana papa o balinga papa nini pour rentrée scolaire yango Mongli zala vraiment loba eloko lingi basa loba to balingaki papa lokuli bato amite mama la ndeti ba mado lutu mama sociale mama Doris Lema la personnalité nazana posa bosunga ngai natanga école. Ok, balandi nyonso la personnalité TV bozomona ndezo pesa pasi komona mwana muke boye papa lokuli asepelisaki ba génération nyonso lelo mwana yazoluka ke atanga classe bato basungaka bato Aimé Mangani, la millionnaire, moi na yo alelike atanga classe RDC artiste babi yondo sungaka mingi motema mawa sunga mwana oyo aleli atanga classe place nyonso boza bolanda tozo continuer toujours na mama sikoyo banda papa lokuli akufi obali to balite tena balite e bongo soki lelo salami ke mobali moko amonani abala mama lokuli okobala to obala te tena balate obukulaka bana na opesa biso lo nini esali ko bala te opesa biso o soutenir va réponse non parce que tout le monde ko bala te am so zo raisonner papa o kanisi mobile msoza lokwa papa te to ezandeni na raisonner rapona mona nde nazalaki na yazalaki mbali mo bien ponanga kozo mbali mususu don na kokate na comment on préférer na sala commerce na rapona tangisa bana nanga na boya rapona bongo ya mso zombali mususu boye ando nyokolo bana ya onsala nga bien mais ceux qui bena volonté nzambe sengi ki mbali moko nzambe tinga mbali moko bien oh qui perd charge na bana wana sava parce que na moni poza trop jeune moi na sukaza na 9 ans aza 9 ans soko kutani va na mobali oyo andimi kozwa mama lokuli andimi ona bana azui charge a bana mama ko boya kaka parce que aux autres volonté nzambe na mama bolingo ba charge sous volonté nzambe parce que yondo vanda libala nzambe apeso makasi apeso pe mayela au discerner muto aventurer te muto ya vana ndenga sérieux et ati akutana ona ndenga barbare to ndenya ye vraiment pesi famille mbonga bali mama lokuli okolinga ka ati ata zu charge abana ceux qui muta bien aventurer ndena linga te ceux muta bien de on savoir doit charge abana ndi wana bien. Bonjour yaya. Bonjour. Kombo na nani ko se présenter na balandunion sur la personnalité TV au balinga ki papa lokuli o baza ba fan na papa lokuli partout dans le monde bazota la bozo mona déjà elongezo la ça déjà papa lokuli moko à travers moi na kombo na nani ngabuka bobota vérité il y a vérité ozotanga to ozotanga te nazotanga mais na ba difficulté kaka ba difficulté message ni ko lancer na bato balinga ki papa parce que na oki a lopango mama eza ya famille en plus balinga te ka soupe lopango na bato balinga papa bato ba sepele na ba comédie papa na pesika bato ba sepele na papa ba soutenir maman pour ayeba si ko se défendre ndingo tangisa biso na ndenge ya mama kamo ya mike ya pour ka mingi te pe ba oteka lopango. Ok, merci. Wana vérité, alobi na batu nyonso balinga ki papa lokuli, ba soutenir maman na bon a garantie. Bo soutenir maman na yebi ke bino bato bozota la biso na ngongo boza amite mawa. Bo babi oya ko sunga orphelin a kopambolama.
akopambola mana ba veve bozala mutema ofunga mapona kosunga mama Geneviève na bana bazole la classe sous instabilité place à kovanda parce que Kinshasa maromo comme belé bana lokuli un jour bakomi bakuluna et ça la bien te papa bango ça qui musala ebelé na kati mboka o wana zongeli sous maman toujours continuer quand la personnalité TV na oki mwana ana utolo ba makambu ya garantie mais biso na sona kinto ebi ke garantie zango ya ba 10 mois na ebi de ya bato balandi la personnalité TV batamite mama na mba kosunga mama lokuli na zongeli yo lisusu to moni papa lokuli azaki viva bazaki mingi na papa Ngalfa mais ce qu'on a yeba après liwa ya papa lokuli relation nous on a papa Ngalfa tout en relation bien aidaka mwa bana mwa mukim so bana baobela so na mona kokite na benga kae abi mwa memo na hôpital azwi baso ya mwana nyonso so bakisi mara nyonso tout ça à bon terme maman Geneviève na ba relation ni nous allons entre basi artiste au baza vivante au bakufa relation na ezarandeni envers bango tout ça en relation na biso bien dans la ba réunion tout ça la ka tukinda kotala na banda so mninga zi problème bolandi mninga za likambu boye buti mwa mike bokotala mwa mninga tout ça association mo za bien pour to sunganaka OK na oki vraiment pe association mo ya JP Masamba to kanisa est-ce que vraiment de tout le monde a JP Masamba alekisaka ba don na ye na ba YouTube na tout le monde on a ba télévision est-ce que vraiment JP Masamba azwa bino vraiment charge za mamba solo to za mamba lukuta azwa biso en charge donc chaque de toi na moi moko ya jier donc moi wana kanisa pinda biso baloso ba semoule mon pe ba don ya ba ballon et yaka akanisa biso chaque mois jier akanisa biso pinza OK lilobani yoko loba na JP Masamba place aza Pascal Kotala yo akoba na musala na osa musala mwa malamu alanda biso na ba matanga ba yo mutakufi boy comédie kufi be mwana ya comédie kufi do tozala naye donc ko bana musala na osala donc nzamba bakisela apesi pe mayele belé bato nyonso balandi émission oyo tokundola bango oyo nyonso azala mposa kozala sponsor ya émission oyo mpe mpona kosunga bato nyonso baza baveve to baorphelin ya baartiste na bino numero eza kaka moko plus 243 85 026 94 14 mama Geneviève okokopesa mpe contact na yo na bato nyonso balandi émission oyo bisika baza oyo bazala mposa kosunga yo to kokanisela elongo na ndenge ya mosika. Numéro d'Angezali plus 243 89 280 69 24 plus 243 89 280 69 24. Maman Geneviève na yoki obi ke JP Masamba a soutenu bino chaque mois de juillet to comme déjà na 4 mois de juillet est-ce que vous en événement pour na mon événement ta mon côté pour yo beti to lo obi ka soutenu bino mois de juillet événement zali le 22 ans na prière ya orphelin na ba veuve le 27 kweza remise na pesa biso mo ba loso ba semoule ndé ya pesa tout le 27. OK merci Hercule banvoie tout place aux a bambote belé na bo sanité RDC artiste ebe mangani place aux a vous a toujours connecté la personnalité TV pour ratata news moroté banvoie tout place aux a bambote belé na bo sanité mon général John Kimbabu place aux a bambote belé batu nyonso balandi émission oyo boza motema mawa bo raisonner de papa Lokulia c'est qui sabino na ba parisien refoulé na ba gaillard zéro bota lelo papa Lokulia zate bana na bazangi bisika kovanda bana na kotanga ekomi na pasi moi sina comme na stabilité ba onyo so ba olanda émission oyo place nyonso boza bo sunga parce que o asunga orphelin nzamba pambola kaka mama so za lilo basuka pona émission na biso okokoloba na peska ba fan na mbote bana Londres bana ba mikinyo so ba Suisse ba Paris donc plus bon rambote ba fan nyonso na yo plus bon mbote. Merci wana bo utolanda de mama pesika rambote bolandi da message ndenga sengi bo sunga ye lopango bozomona eza lopango ya famille azali ko futela kokita zone na lopango ya famille akanisa ki akozwa ta
apema to souffle pona apema ta mambo futa chaque fin du mois esunga ta futa bana classe mais place wa yeli susu bazoteka bato nyonso balandi baza mitema mawa basunga mama na 5 bino merci bato nyonso balandi na Paris na Allemagne na France boze belé moya tanga bino bakombo ezate boza toujours connecté na personnalité TV boza décider to mona na prochain numéro ya to kundola bango dolia kambi azana ka pona ko kundola bino boza toujours connecté boza décider to mona ni na prochain numéro bye.